Congolais a fondé ka misu. Toyebisaki bango que les 23 oyo élection izate. Nenge ba esibino sous les 30 izate. Alors il faut se prendre en charge. Tu le mobenga na Kabila ti. Faut le mobenga na Kabila ti. Mais ce qui peuple a telemi to kobenga na Kabila na calme na pété. Degré to zakebele to bimeli mama malembe mama olivi tozo ya lelo na ndako lamba to kolia. Nzungu ni na kolambela. Chambre ni na kolalisa biso. Po ezala mukolo to la mukaka bongo. To lobi bon mama tozo ya lamba. Chadari bazo luxe déjà na CPI. Pour na bateau bakufa na Kasai. Ton point de vue par rapport à ça. Mais yo kanisi Kabila rejoint mutu bien atikela bino. Kabila ma vu mutu o aza bien atikela bino ke bo joyer botikala na ye. Non. Kabila zo beta système ya toko kende longo neti singama tembele. Ngai na keyi Chadari pe okokende. Aoza mutu mala motikela bino te. Bino bomo na Kabila za zoba aza mayele ngai soki na longo Chadari yo posa na sanction kota kuna. Ezaka ka bongo soki pa saki Chadari tera alingaka luka mutu mutu oza na sanction atie kuna. Mais Félix Bayokabona na Katum na Genève. Ah? Bakabona ki déjà na Katum na Genève. Bongo kanyaka na azongi saki. Kanyaka oyo o Katumbia amusé azongi si déjà. Monaki pesa ikanyaka. Webi mutu ka Félix bono tamna 2015. Webi Prado oyo abano tamna 2015. Ezaki ndi ya Kimbambala. Bongo akomi na mituka ya kitoko bandoka kitoko mbongo nani? De pesa eko tsamba. Ko tsaka mbongo tisekeda za na ngote pona nini? Ko tsaka mbongo tisekeda za na ngote pona nini? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir encore une fois de plus. Je suis très heureuse de vous présenter cette trop belle émission du 23 décembre. Je tiens à vous dire bonsoir parce que vous êtes nombreux devant vos téléphones, vos tablettes en train de me suivre et même vos postes téléviseurs. Je dis un grand bonsoir à mon boss qui s'appelle De la Nation. Je ne vais pas oublier Pichou Mangaya, boss Lady. Bon retour déjà en France, précisément à Paris, moi à Paris, à Solo. Je dis aussi un grand bonsoir à mon coordonnateur Herman Paul Garçon Slim et tonton Chikicha, tcha. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec mon invité du jour. Il s'agit de Rigobert Katumba, donc le président de Ligue des Jeunes, IDPS Peuple. Donc avec lui, on va développer les actualités au Congo, Mamba élection, machin, patati patata. Donc Herman Paul, je suis Joko Pandante Keto et déjà. Bonsoir Rigobert. Bonsoir. Vous allez bien, ça va? Très bien. Très bien, on bling. Normalement, le 23 décembre. Le 23 décembre, oui. Tu votes. Mais, il y a que nous votons les lots. Élection exacte. Mais prophète Valentin Moubaka Lobaïke, élection le 23 décembre, il Kozalati. Ndeko Kabila a la volonté à organiser élection T. Kabila lingi na élection T. Le 23 Kozalati. Bah on ne se balinga qui ko accompagner comédie à Kabila nananga. Bah que nous voter les lots. Bah que nous voter. Mais biso tout le monde ba problème to comité qui a biloko ba machine à voter nyo se zikaki biso tout le monde qui ango quand même et ça par rapport ya wana. Alors tu vas commander au mususu oya et élection eza le 20 et 30 déjà ba promettre biso et puis ngana zo biso lisusu même les 30 wana ekozalate Kabila ko organiser ba élection T nananga ba ko organiser ba élection T. Et puis ba opposant wana ba ebike ba opposant ba accompagnateur ya Kabila ba opposant biso ba oyo na président biso Valentin Moubaki no moito vandi tuza ko observer bango ngonga soki ko kia ko tindika bango to ko tindika bango na Kabila na ba opposant bango tout ba dégage. Ouais. Est-ce que moi je voulais demander pas diaspora et bazana pour ça est-ce que Tilelo Joseph Kabila Kabonge azali toujours dans mandat? Est-ce qu'elle continue toujours comme la présidente dirigée biso? Ndoko nangai
likambo Kabila oyo na ebité batu musu bazoloba tozokende na Kabila tina suka nini bolingi bokei na ye suka neza kinde na 2016 to sali ngolu o babengi grâce to sali ngolu to bibo yakananu to ke dialogue to peso une année 2017 organiser élection bimane fisque par la grande porte à Lingité kamati lisusu une année 2018 à Lingité to sous 19 to PC pour langage ya bofose za wana to kokene kaka tina suka ngoti 2030 nde to kokene na ye non base la claire na ba base na bango o bazolo ba ke base décider base la claire suka Kabila zaki 2016 donc lelo Kabila za na légitimité moko te oloba na biso makambu ya élection o boyo bafoza wana balo ba vérité baza wapi batelemaka wapi baliaka na nani. Moi si je comprends bien il y a la main noire qui est derrière makam oyo bino ba opposant bino boyebi makam parce que maman Olive a lobby a telemi a lobby kwa loba ki biso soyoka kabi opposant ni o alesha na sani ya mobali na été Joseph Kabila Kabong atoma musap il y a personne il y a de cela 3 jours mon tobi maté a loba que non voilà ngana lia mon Kabila te moi je suis intact nazama boko pembe na lia mon Joseph Kabila te il y a personne ni Félix Tshilombo ni Moubake ni Martin Fayulu, personne en tout cas, personne mouton le bazate au opposant au bimata loba. Donc c'est que bino bolia mon Kabila et boya ko sa habisu. Na lobby au lobby nga mama nani Olive Lembe Kabila. Maman ngo o to benga ka mama abote biso na tata nini. Non, c'est la première dame quand même. Okay. C'est la première. Tous à la claire mama na tata nini. O nga mama zali kombo na ezali papa na nga zali mama na tata nini. Et puis à la claire makamazolo bana zokosate ayebi bato balia na sanya mobali na ye na mobaki pe non mobali na ye ayeki sasa na 97 akomi président na 2001 mobaka mona ye mbala moko na 2017 pe po yebisa ye vérité papa oza na pouvoir te to signer accord ou ekosala ko bima par la grande porte et si li mbaka mona mobali na mbala moko aloba na pe vérité ou esala ki a respecter accord te atanga soka kotanga Tshilombo ndenge bakendaka ba ibiza na bango ba Panama ba Paris ba Venise atangi te soka tangi garçon de course na bango Caméré atangi te soka kotanga garçon de course na bango mais garçon de course na bango majorité Caméré ndeni na musala stela bango na ba opposante garçon de course à Kabila ezalaka nde Caméré abengi lisusu Tshilombo bake kosala soki fativite wana sezande kisi moko mabe omeli kaka siko okufi siko mais oui kisi ya mabe et puis base yango o bango balobaka base mokolo kotimbela bango na fativite wana okoyoka limete makambo ekosala toke pai tozonga nano pai topanza no ntekele mpe tobito olobela yango nano ndeko na nga baboya candidature à Jean-Pierre Bemba parce que cachet judiciaire nae ezamabe déjà kene na CPI mais futur président au biso tozo kandidato mona Shadari Emmanuel Shadari bazo luxé déjà na CPI pour na bato ba kufana Kasai donc point de vue par rapport à ça mais yo kanisi Kabila rejoint mutu bien atikela bino Kabila mazwi mutu oyaza bien atikela bino ki bozwa yebo tikala nae non Kabila zobeta système ya toko kende longo neti singama tembele ngai na kei Shadari pe okokende aoza mutamana mwatikela bino te bino bomona Kabila zazoba aza mayele ngai soki na longo Shadari yo posa na sanction kota kuna eza kaka bongo soki pe asaki Shadari tara alingaka luka mutu musu aza na sanction atie kuna ozo zelo na malamu pa Kabila batu muya batongo pe oyo bazana ba sanction te bazakuna pe na FC7 ale yake kozwa mutu aza na sanction ya munene makamuni na kamwe na sampu batu bakufi na kana ngoloka lika mususu kombo Shadari zo baluka lokola loso na pondu yeka ko ina edofe mais wana sala kinakana nga wone kozani Kongo mobimba batu bakufawa ozomona hasa pe maile ni amabe ndo muna zo sala ni ngwana atikila biso pe mutu amabe mais nzambo to sambelaka nzambo lumumba sambelaka nzambo Tshisekedi sambelaka zo shunga biso ekosimba te bino ide peste pe bobi élection ezalate est-ce que soto bito ki na transition banane bon même sonner la transition
wana tokobeta ngo après transition après Kabila ti bino UDPS le peuple bozo proposer cause à la net na biso UDPS le peuple tokobeta masolo ya transition wana après Kabila batu ba kosala biso transition wana tokobokoyeba bango après Kabila l'élection ça amité Kabila a présenté 2030 ndongo bokanisi Kabila tiko zala président depuis 2016 de ceux qui yanke moko pa bimi na ye lelo alobi ke na obenga na o lelo abengani ye mendaza na zana odondwa na nana obenga na okoko benga yuno zo kansa zo dondwa so moni mama ko mo bo lambula kate seki madeso zo toka na ndaku bino ne bozolo bazo dondwa bino ne bozolo ba ke no azo dondwa te modèle ba télémélié par peuple congolais modèle to télémélié azana place okinde lisusu te azala ka mutema malamu atika biso na malembe akinde sika utaki na malembe afanda pe na kimia biso pe to bongisa mboka na biso na kimia oui siko avec voilà te mobaki ndé to bongisa mboka omoni soko ebaki Tshisekedi na ebito to bota maka na nini disons un peu tout justement to kota non na kamongo tout le monde fait Tshisekedi be mené oya to oya le souci tout désespéré to espérer ka ke bembe oya parce que ba mesos bazo bete biso discours to be me biso papa Chilombo lobi non mais même ne be ba Mobutu oui la biso batnon to envie to za posa non to lia to mena mai to vivre bien to za na santé bien yo biso to yene be ba Mobutu nani ndalo bien nani ndalo yene be Mobutu nani senge be Mobutu nana sengi Chilombo be Mobutu nani omoni babilo mususu bakoma mususu botangila nga awawa ezo Chilombo azawana kaka a accompagner Kabila sima ndenga zana singa na kingo Kabila zo benda kote kwa bazwi singa bakangi na kingo mususu bakangi na loketu kuna Katumbi ya Simbi soki Kabila bendi depa Katumba bendi depa azene sika kokende te politique ya moyena quelque chose mama ngana za ko assurer yo ebemba Tshisekedi ekoya bakokundango awa mais Félix bakabona na Katumbi na Genève bakabona ki déjà na Katumbi na Genève bongo kanyaka na azongisa ki kanyaka oyo o Katumbi a amusé azongisi déjà omonaki pesa ikanyaka webi mutu ka Félix bono tamna 2015 webi Prado oyo abanoko tamna 2015 ezaki ndi ya Kimbambala bongo akomi na mituka ya kitoko bandoko ya kitoko mbongo nani de pesa eko tsamba ko tsaka mbongo Tshisekedi azana ngote pona nini ko tsaka mbongo Tshisekedi azana ngote pona nini mbongo lufula kari Katumbi ayibi katanga titi akomi ko bwaka na ebale ye avant na kimia te akoti na ebale ke kolanda koto pe muta mokili pe abwaka ka aliaka moyena quelque chose azongisa c'est que Tshisekedi Etienne Tshisekedi ya papa zaki na mbongo te alors na lobi Tshisekedi makamuneti ya mbongo azalaka na ngote alingaka pe ya ngote okovanda na Tshisekedi 5 ans 6 ans okomona teli boko na poche bo États-Unis mbongo bo abimisi lokuta mutu eka na makamba moyena kanyaka Chilombo sikoyo base o bazana ye wana nanu bayebi ete ponga ntake combattant yebi basi ndenge zalaka na okeleke kaka mawakanza zo buba base mukoba okanga ye na kata permanence wana matama esambwa po combattant betaka mabe combattant betaka mabe na zo bisuma kamba solo combattant betaka mabe kende ko tuna ministre o Kapika abetama combien de fois na permanence abetama combien de fois na permanence à IDPS pourquoi pas bobeta Chibala papa bobeta Chibala botu na Chibala abetama mama botu na Chibala abetama Chibala za combattant abetama na permanence nani Kapika pa abetama na permanence abetama na permanence dès que tu Kapika za ministre asa ministre finance to ya budget ya finance ya budget abetama koleka ba cadre nyonso a parti Kapika abetama makasi mais Chibala moi na pesi candidature na députation ton point de vue moi na Chibala pesi candidature na députation
dire bon le kaka héritage on est circulé kawana on dit non toko ba no beta masula famille Tibala te mona Tibala aza mona Tibala s'il est candidat c'est son choix hein eza alingi ki aza la candidat bongo ngani la kino voter mona Tibala tous on a première dame na biso ya mboka hein maman na biso maman ya maman ya Rigobert maman na ngai papa nini na papa nini nde papa manda déjà si là tout ça na papa te mboka etikala kaka boye papa zalaka te mama zobima auta wapi maman Olive Lembe na papa nini ozobenga mwana fola que ngai mama papa na yo intel papa nini po ki papa c'est là déjà en 2016 tozaka papa bana na mama banda soki 2016 et sili ki papa na bani sili to ana besoin papa sikati kabila nan po élection na nuisa amité maman na biso be maman Olive tika kombo boyo ba ke no papa na biso boye papa wana asilaka déjà po wana za ki papa ya manda premier mandat ba ibaka na 2006 deuxième mandat ba ibina na 2011 na 2016 esilaki nyonso tout ki papa esilaki ki mama pe esilaki donc boluka ba kombo ba no benga bango on amuke na maman ya biso maman Olive bon Olive Lembe kabila Première dame de la République, elle est en train de commettre ça propos ya mabe a comme fin le voter ba étrangereté akosi on a partagé non ndambo akosi côté les suyer te wana mais c'est que boza ni chaud ni mazela ni chaud ni fra place vérité za to lo bango ndambu mais yepe bisabiso bala nani akosi nete yepe bisabiso na vérité bango nyo surtout bisabiso ba nationalité na bango za ndenge nini yepe no kazaka belge papa ne adora zaka belge Chilombo moi sinaza rwandaise Kamere auto boto la jibe ami de mikolo yo mais moi sinaye azaka pe rwandaise Fayulu moi sinaye camerounaise et à cosité bazolo banaka ba vérité bango na bango kaka ah ka ba vérité bango na bango disco biso bato idps les peuples kuna et tokoko tongo ndenge nini il faut pas voter voleuse de pit non comment mibali balingara basi ya batu papa na ya uto kufa na Belgique kala mingi te récemment kaka papa na uto kufa na Belgique muto zotanga kombo wana keno boba papa na bango to kufa na Belgique awa akendaki matanga na Belgique ba esi matanga tata na ye belge akufaki ngam na lobaki ngote na tango ba média ya Congo même o kutu ba vérité te mais wana zaki vérité ya maman mokonzi na bango balaki biso ngo to monaka Congolais ko za tata belge Congolais tata belge non ceux qui t'attendent à belge c'est que yo posa belge au monde ngote ndeko Rigobert na moni tension mati na moni mafuta pene mati en tout cas voilà mot de la fin non qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ba élection comment tu as préparé ba élection le 30 et puis comment ça va évoluer non maloba suka o nazana ngo na butu ya lelo o ya le 23 Congolais afungani ka misu to yebisaki bango ke le 23 oyo élection Izate. Nenge ba esibino sous les 30 Izate. Alors il faut se prendre en charge. Tu le robenga na kabila ti. Faut le robenga na kabila ti. Mais ce qui peuple a telemi to kobenga na kabila na calme na pété. Degré to zakebele to bimeli malembe mama Olive tozoya lelo na ndako lamba to kolia. Nzungu ni na kolambela. Chambre ni na kolalisa biso. Po ezana mukolo to la mukaka bongo to lobi bo mama tozoya lamba benge mama zongi susu mais mama zana bana na it mama zana bana na ye lamba na ndako kuna tozoya kolia biso tu tozoya kolia akopesa nani ngaba selemba bumbo bandali akopesa nani bazana ka mitema malamu 17 ou 18 ezebele na pouvoir Mobutu salaka 32 ans to kino mona ninga kinako kufa to na posa to mona kabila wana après pouvoir match zo beta na stade bazo tala ye aye pe bavandi na nouveau président Eli bo sonio bazo sala eza soni bombo comme tout mona ka ba président 4 5 ba tanda mi boys kabila lingi ne wana te
Tovandi pe boye Moubaki président Eli. Mais n'est-ce pas solo? Tovandi boye Moubaki président Eli, Kabila président sortant, bah vandi wana bazota la match normal. Wana sko Léopard toujours gagné 10. Vous avez quoi imaginer? Et c'est moi peut pas vous aller nango. Vous avez quoi imaginer? Mais nga na biso ke Moubaki aza fiti président de la République démocratique du Congo tant toujours que nous organiser des élections où est crédible. Ceux qui toquent des élections où est crédible, c'est Moubaki qui sera élu. Wananga, sananga jikenga katumba. Et puis Kabila aza président sortant, ceux qui événement eza ya mboka. Alors nous va naka pemini ya papa Valentin. Merci Rigobert. Là nous étions avec Rigobert Katumba. Merci parce que vous êtes au pays nombreux hein, devant vos téléphones, vos tablettes et même vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je dis un grand bonsoir et un grand merci à mon boss qui s'appelle de la nation Pichou Mangaya, Boss Lady, à mon coordonnateur, à mon emploi garçon Slim et à toute l'équipe technique de cleboa.com. Voilà. Et je dis un grand bonsoir et un grand bisou à Jean-Louis de Londres, sans pourtant oublier la Gérard Pater Choma, garçon Paris, Papa Chikicha, Chikicha, Cha Cha. Merci. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine édition. Bye bye.